Bon matin, bon lundi. Bonjour à tout le monde. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien. Bande Konanga. Bon déjeuner de ce matin. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko. Nakati ya mabota na bino, j'espère que boleki week-end ya malamu. Nga pe na leki week-end ya malamu, mais moi musala nakati ya ndako kobongisa par-ci par-là tala hermona courant semaine ba place musutu simba ate to sala muka ba week-end ko sokola bilamba ko repasser. En tout cas, week-end ezaka un peu chargé. Voilà. J'espère que boza bien kade na esebi na sous les baoba to kozana plus na bon déjeuner qui ba live. J'espère que bozo mesana nango bo like vraiment ebele bande konanga bo aimer mission bo partager bo la sa conscience et ça la kakitoko makasi. Voilà. Donc ba critique na bino pe ezali bienvenue bo monaki na tshela bino audio ya ndeko mobali asala ki biso ba critique ngai na concert na ngai Masiando ki topesi ba mbote ebele na kati Allemagne. En tout cas, tous eu bonne note na makambo alobaki, mais je crois que tant que topesaka conseil, topesaka pe côté mibali ngakutu na kanisaka ndenge na pesa conseil na se santara mingi na côté la mingi penza bana mibali, mais ya lobi ke to côté la mingi bana basi, ils ont problème te to koyeba ko équilibrer ba critique na bino et salaka biso bien. Voilà, ba critique ya bien. En tout cas, ndeko mwasi ndeko mobali afingi bisote apesa ki ba critique na ye na ndenge ye azomonela bongo nde to ngimboka na biso etambola ki kopesa ba critique ozo finga bolongwa kuna ba imbécile boza banani non, mais apesi ba critique na ye ngai nazalaki nango positive. Bandeko so bomoninga na ye na tongo lelo parce que naza vraiment na pasi na motema. Naza na mawa mingi komona ndenge biso ba Congolais tolingani te, ndenge tolingi ba famille na biso te, ndenge tolingi ba proche na biso te. Bandeko biso batu tokoli na tango epoka Mobutu na déjà na kokisaka déjà 18 ans. Tango Mobutu azalaka nazaka déjà na plus de 18 ans. Alors, tokoli vraiment na ye na kutie na pouvoir na koli na ye na kokisi 18 ans na maboko Mobutu. Biso tozalaki bongo te. Parce que bisope eza nango pe bilo musutu balobaka te, mais na kati ya famille nde pe lelo bokoma ba famille présidentielle soki pe botuni la danoise na kati kuna pe nazalaka. Donc bande konanga mais to bandaka kosunga famille okosunga même na bande kwa mboka omona hermo boye basalisi ba maputa pona impère pona ba animatrice pona batu ba Mobutu kokende boye bokoko longola na kozwa même 100 pièces. Nzamba zo monanga famille nanga ba omonanga ba camarade nanga ba omonanga noko bimisa ta 100 pièces na kopesa ba camarade na kopesa bandeko même na mboka moko musuku tutozala na matanga wana makambo lata ba uniforme ezate. Mais na eye kokoma qu'il fallait ba maputa moboy ekende wa bandeko nanga ekende na Rwanda bia Burundi ba veuve ya kuna il fallait ba sunga bango. Bandeko meni na tanga Mobutu bande ko sunga ba Rwandais lelo bango ba monela biso ba veuve na bango maputa bande ko uta na Congo na Itesco maputa wane ye fallait kende to bimisa ba wax to zui ba famille na biso pe na ye ko mona ke bazali na matanga na ye matanga panzani na kabolela ba famille ba wax. Si lelo na yana ba wax musu na zwango kuna na Itesco eza na kati ya valise na ngai enjuluka pete pona ni tozaka na amour ya kosalisa ba camarade ya kosalisa ba voisin na quartier bozone eloko kolia te bolepa ba voisin mais lelo kosambele mati mais ki motema mabe leki bo diminuer kosambela s'il vous plaît. Parce que bo sambelo bino bo matisi na kati ya Congo matisi satan na ndenge moko osakana te. Tellement bo tanga kombo na mikolo nyonso surtout amati na ndenge moko osakana te. Eza kitoko te. Po tango nzamba lobaki botanga kombo na nga pamba te. Ayebaki poso botanga kombo ne pamba satan koya komata. La chair est faible.
so boye bango te talaka bato basambela kaka nyonso ilelele tala bakomba bakutana nango tuna bango bakomba o baza nango parce que nzambe ayebaki abi botanga kombo nanga pamba te à cause de Satan tela ndenge botanga kombo ne pamba tela ndenge motema mabe mati na kati ya Kongo bandeko Nathalie na pesi na mbote na Vincent Tuilizi zwana okiti ovanda yaya oyebi pe bien na lingako mingi oyebi yango me naza na pasi na motema naye kokritike yo te me naye kopesa yo conseil oyo naye kopesa yo ekosunga bandeko mosusu te mosu ekosunga bato oyo baza pembeni ya famille présidentielle mosu ekosunga bato oyo baza pembeni ya bagénéraux banani malgré bagénéraux yango mpe toyeba su bakombo na bango te mobutu na banda ofula bango toyebaka bagénéraux Comment yo koki kotika leki ya Daddy Kambala akonda modèle wana azobela azana maladi eza nini botika endenge wana memi dati mwana oya ngai na linga ko mingi dati comment kotika papa leki na yo akoma na niveau ya ndenge wana akonda ndenge wana ça m'a choqué leki ya nani ya dati ya dadi leki ya dadi mwana mobali wa sekisa biso bandeko na ngai botala mwana mobali wana ndenge akondi bo soutenir ye ko bato bazana na motema kokaba Vincent mwana mobali wana na yebi ke série moko ye pa bande kozala pe na ba YouTube papa obande kozala na ba YouTube otika YouTube pona nini obande kosala ba mission na yo okoke kokata kata ba théâtre ya na yo ozo tchacha na ba mission na yo ozo interroger batu tela baninga ndi bazo débrouiller eloko ni esali okonda boye ndeko mobali o pesinga ipasi o konji okomi lokwa Scarlett Vincent ozo ya ba poto Vincent na ndako noza na fromage maki oza na nyonso na chaque fois bokendeke na domaine wana ya mama Olive ozoka ba pondu banini bozo ya nango Vincent pendo ko sunga bandeko na ote mwana mobali wana bokoli na esika mokoti mama na yo Vincent oya boti yo na papa ya boti mwana mobali wana baza leki na kulutu boza ba cousin germain eloko ni esala pona otika famille ya badikambala ba souffrir de wana okanga makana dati wana eza problème nini bosalaka na kati wana Vincent bosala nini na dati dikambala je nini eleka wana pona boni yokola bandeko msu bokufa yaya kutu auti kokufa Vincent otika linga na tika na bemission na yoki ata place otie ata communiquer te olobela tango ke non Daddy Kambala akufeli grand frère na ye quand même asalaki komba famille na bino tango lelo yo pono koma na place oza wana tango eza yepe a pistona yo yepa ya kosala be mission pa na yo e matisa yo seri pe azobela azoleka epa na yo akwepe koleka na ba chaîne mususu Vincent ozo ya ba poto ba tiko zo ofuti ka tike pona oya kotala événement ya Fally Ipupa mais o tike wana yo futi soko pesa ki mwana mobali wana a débrouiller ou bien alia kolia lelo mwana mobali wana pesinga pasi afukami kutu azo sengela ndeko na mwana ya grand frère na ye bona yo oza cousin ya papa dati wana noko na papa leki na o propre ozo kende na bona ne na bawapi bozo kezwa biloko akolia yaya papa leki no kopesa kaya ta ndambo te papa leki no boko komisa ta na liste te bolobi mama Olive wana nde leki mama Olive wana nde leki propre ya Daddy Kitambala komo koko rejeter ozo sunga cousin aza na chaîne munene cousin aza bien
yango bandeko na ngai pauvreté bengaka pauvreté kolinga jamais pauvreté kota na kati ya ndako na yo fo benga na kaya kende musika soko moni azolobi na ndako nango kokota te kokota pauvreté na kati ya ndako na yo te komekaka kokota pauvreté te na kati ya ndako na yo ke ate oza na mbongo te elakisi te oza pauvre mais kolinga te ke ozanga eloko ya kolia ya komela ya kolata komeka yango kutu ekoma kutu te po eza normalité bandeko esali ngai pasi koma vraiment bokotika ndeko na yo nani Vincent namona ko sekaka namona ko boye eloko nga na comprendre te na baka Vincent quand même aza na chaîne munene poni engagea kapinda batu te ndepe baninga ba engagea batu pona batu na pe tango engagé bango Vincent bazolia pe quelque chose yo engagea batu te ozuka mutu mo boseni analyse ozuka mutu mo seni analyse pona tango mbongo meko ya na chaîne na oliango ka yo moko yo penoza mu Congo ngana yoka lokoso papa nazaka muluba so pe ndeni na comprendre te ozo pina maboko makasi bi ozandeni ndeko langa mobile donc ngasola danos na ina kisasa kuna na trouver Vincent ngana omelata ta vitalote no omelate na nzimite ko pesa ngata vitalo boyamba pe batu na nini na bino na ba plateau na bino ata secret ezalaka te bozoyamba mpe baninga botie mwa secret mwa nini bosolola boyambaka bato ka maboko pamba moto akovanda na 1 heure du temps 45 minutes même imayo amelite na baplateau na bino wana maboko makasi Vincent pourquoi bongo komo kotika papa leki ya Daddy Kambala ndenge wana ata soki boswanaka o bambowelelaka bambongo elo le linge sale se lave en famille okoko kobosa nango olobi bonga na bosani boa bandeko nanga tokoli lupangu moko même ici basalaka bino soki eloko nini mais bokola lupangu moko papa okotika na kaka ponda fierté na yo moko okotika mwana mobali wana konda ndenge wana te Vincent Cholezi okotika ebongo te Tant que la famille présidentielle, qui s'appelle na ba famille na bino ki tozwaka. O yewa no leki o boa quel mango moi brique. O leki, o ya kozwa zui, o ya boy. L'essentiel yozo pesa. Pesa bongo ba miliki ba nini biloko bandeko. Vincent, moi mobali wana kondi bonga na obanga. Nazo banga nga na omona kutu tamu so ane o ya osilisa ngote moi mobali wa kufi. Kokonda ya boye dati. Sozo yo kangai lokola yo lobi mama sunga kabino mama wana bomona mama Olive wana ngana aza mama pambala te to yeka koloba pona tolingi mboka na biso etambola mais aza mama oyo aksoka lobi ke mbetu na oli acha soki biloko ni bachaka na bambetu wana ya kokocha mbongo akoti si pena mbongo basali mbetu bakoti ba dollar ya azolala Tengo so aider bino. Yo ko aider papa leki na ote. Leki papa na o propre. Tengo so pas sombela o lipa. Tengo so pas salon moi quelque chose en malamu. Bo sundoli non. Mais tala papa leki na yo. Aye ko fukama. Yo le mususu émission salaki yo zana o normal. Mais oyebi place ba no te ba soki ba oyo ba belle vie oyebi ba maison ba kota te oyebi ba vie na bango te même ata ba police ata ba nini ba kokipe okokoma pe na danger ba signaka pe bongo te mwana ngai mais sikoyo papa leki no ye ko fukama tella mutu nenga kondi pona sengelo pardon oyebi délivrance ni na sungi yo papa wana mais botala bino nde bo a santé botala ndenge Vincent Cholezi zo ya poto ko kende ba Dubai ba nini Vincent bozela na nacha et puis non yebisa na kolobela o na lotela ki ondoto semaine passée Vincent avant ça l'émission wana ngai la danos na lotela ki ondoto esprit mo yesa ki ngana benga yo na yebisa yo esprit mo so elobi na tika na yebite so ke esprit ya bien o ezala ki o wapi parce que ngana prophétesse mais na l'autre na banda ko lota kala so na loti likambe banda o salama après bando to nange kima
na lotaka lotaka lisu penza te siko pe na soki na loti ermo na bosani mais oya yo na bosana ki yango te tina tongo na saki na ndoto do tile yo na ndoto na o Vincent na lote la ki ndoto bande ko totala ndeko mobali lem suba msubo mona ki ete totala yi otala nga pena bien otala geste na osala o kabotala nga pena bien botala na kombo ya famille Kambala na telema na kombo chaboy afuka ya Vincent Chiluizi bato nyonso mission na eleze bino na kombo ya famille na biso na sengi pardon na fukami na sengi pardon voilà boya mba pardon na ngai image ya weza flow na koboka bato na ngai sikoyo merci na geste salut aussi voilà boze tozongisa ye No, we are not paying 800 for glass skin. Bozela. Tolongwa na publicité. Botala ye, botala. Nasengi pardon maman Bélégi. Na kombo ya Vincent Chiluizi parce que c'est mon frère propre. Botala na kombo ya parce que mta ya baki dati na émission. Na kombo ya dati kwaza mwana ya Dadi, mwana Belvi. Nasengi pardon. OK, nga nazo représenter bango nyonso wana. Nga parce que n'a dit que peut-être na orgueil, to na arrogance ya dati, to na niveau Vincent nango, donc tout sur le baté, ma bé de assez bon. Isa ma bé mais na okindi na ngate po na niveau na zana ngo ngasi po na kiti na ngana lobi. Donc wana ngape to na toka ni bato le baba momo ki famille pop. Donc oyoki alobi po na pas avoir orgueil. Oyo par exemple bien niveau oyo Vincent Zanango aya osenga na ye pardon te bata basali mission bamoni ke leze batu ba oya na bango te me ngai na mikiti sina nga na ye na kombo na bango po to a famille propre na ye kosenga pardon makila o eza na mwana mobali oyo makila pe eza na kati ya nzoto Vincent mpapa na ye na mama propre boti Vincent baza mama mo tata mo oya za mo akobenga mama Vincent tata mo mama ya Vincent ata yo okoko se mwana na yo te pona to boite azana mbongo azana nyonso mais azangi pe loko moko na vie na ye o pe tungisaka ye mikolo pe Vincent na mono ozolala bien te fonzwa kata ya kolala papa misu na yo ezo vimba ngana landa ka be mission na nyonso na oyo salaka osokezaka ba théâtre sokezaka ya solo o soki bobenga nini wana ngana landaka na to kapita tana ngana vandi o analyse musique na landaka nalingaka chaîne na yo mingi na chaîne ya Frank Stemai na chaîne ya Afrique elengi wana ya garçon wana mususu ba chaîne wana misato na linga bino makasi na landa bino pina barboza ba courager moi j'aime déjà ba to baza ba courager oyo baba lukaka vous comprenez. J'aime beaucoup les gens comme ça. Bazo luka, bazo gagner vie na bango. Quand on y aux chances wana, sunga baninga, engagé baninga pe na société na yo. Yo na société na yo, o na kalaba film o banda ko sala, baleka lisute, o engagé ka mutu te. O kokaki pe to boy te tamso ezaka mabe ko sala na famille. Ba amona ekotaka combien ezalaka combien mais aider pistonner même na commerce pistonner tala cousin nga eloko ni azalaka nango makasi na pistonner ezalaka bongo bato musu baya na ba poto aba ba cousine mutu babenga bango mwana papa leki a poto a déclarer nga nazaki na camarade nga na Suède ba famille fungula pesi bango ba mbote ba papa leki na bango aya abengisa bana nyonso ya bandeko na ye bengisi bana papa kulutu bana ba papa kulutu bana papa leki abengisa bango azwi moko mibale misatu bana na baya bango pe babengisi ba mama na bango baza famille munene na Suède ozomona aza ndeko na yo komo kotika ndeko no akonda boye na bandi nanga ko shite bandeko nanga na komi nanga na suka esalaki ngai pasi yango Vincent na ye penza na ya kaka na ya kolobela yo bandeko nanga pona likambu ya mwana mobali oyo maman Olive tala ndeko dadi likambala yeyo soko zaki na muru wana aider bana mi famille oyo aider mwana mobali oyo Vincent nani Moïse azalaka moko na famille soki yoza Moïse a famille na bino sunga
na monde appel na été so ozaka na baleki so ozaka na bayaya na yebaka te mais sunga mwana mobali oyo aza leki a vedette munene tant bo luka ba rando boye na ba belle fille tant so belle fille ko sunga ye mais lelo botala mwana mobali ndenga zo souffrir eza passé et puis singa na bandana mona ki no kaki pangwa makasi na bi comment mutu akokonda boye azana ndeko na ye Vincent Tuelezi bon na po akosuki ça Vincent nazasi otala lem so otala kana pe bisote parce que na yoka ki lobi abana basi mo bazana poto ba loba na bango problème ezate mais ngala loba pam bate na lamsa conscience ndepe na yo lamsa ya yo j'espère que kotala Vincent na lotela ki ondoto kufi avant émission oyebima na loti ndoto okufi batu bakangi to paniquer na internet Vincent kufi atiki mwana te na yebi te soko bota soko bota te Vincent na yebi vino te na kokota na ngala linga soko kota na ba vie privée batu te mais na oloba ndoto ngana lotaki na yebi te so bota na yebi na ngate na kaka bazo batu ba 20 akufi atiki mwana te akufi atiki mwana te batu bamusu ba olela bamusu bazo seka bamusu bazo loba amoni atiki bana te bilanda akanisaki nini akanisaki dati di kambala kufi nde nini yepe atiki mwana te bandeko na lamuka ndoto na lobi na benga yo na yebiso mutema kilo na tindelo voice parce que na so naza na besoin eloko na senga Vincent ezaka mbongo te bien information na komela ka Vincent akomela ngai mais motema pe kilo bon loko appelle lelo makambo nyonso ekobima nzoka nde pe kokufa mususu ezaka ta musu kaka eza physique te le musu ezaki ke batu ba olobela yo donc na ndenga mabe donc yango pe na ekoloba ndoto yango vraiment bandeko nanga to sali sana soko za na ba moyen kotika famille na ubongo te kotika te même otali bato akala même babenga nini notre père papa na biso saka papa ya Abraham azobima mema cousin malgré ta bakenda ko kabwana me abimi na muru wana cousin pa ke ko zwa makamu na ye pa ke zwa makamu na ye mais amema ye abima ye mokote totika ko nyokola ba famille totika ko yinana ezaki to kote so za nango sunga bandi ko ngala danos na ya poto na liambonga poto nga mote famille na nga bayebi na bengi sa pe bato bazo vivre na poto vous comprendre même bata misika pe na sala bango ba prise en charge vous comprendre c'est comme ça la vie parce que yeba pa nzamba osungote otika la jamais koza maboko pamba na riche te mais attention na lingina tika na zéro place moko efungwa makaka moi 100 livres ebima mutu mobo apesi ngai vraiment bandeko nanga botika la malamu Vincent Tuelezi sunga mwana mobali oyo surtout na acte asali aye komi kitisa pona yo na dati sunga ata $2000 $3000 na yo kakopesi ye 1000 te 2000 3000 4000 pesa mwana mobali oyo a débrouiller vie en tout cas botika la malamu bon déjeuner de ce matin c'était juste l'amour du prochain merci beau liker vidéo beau partager site de rencontre ezali ozoluka mwasi ozoluka mobali n'hésitez pas bengala danoise kalate ba pid nango na osalango na banda ocha yango en tout cas toteka pe maputa en tout cas demi super tozoteka ba demi super ya qualité bande konanga ya qualité kitoko ba demi super pe ezali alors tokutani bye bye bisous bon déjeuner dès ce matin et bon service bye.